na mona vision na lobi na kombo ya nzamba simbo kimbangu basoda nyonso tu bakweya bakoyi bakao dans la vision wana nasala tour ya Congo na kiti na zamba moko boye ezalaki sec ekaukaki na koma nzamba simbo kimbangu banzete oyo bafleur oyo nzamba oyo ekauki et renaître à l'instant et renaître na sala tour wana na kombo na baga na kombo ya nzamba simbo kimbangu. Donc spirituellement faut faire très attention. L'homme noir c'est un dieu. Ce babengi asimbo masimbo dans le monde ancêtre asimbo masimbo azali ou basimbo balamoki. Tu comprends? Alors Mundela bi qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour casser nous connexion wana? Il faut toper sabto na kombo ba Charlie, ba Gelor, ba Philippe, ba Philistin, ba Blandine, banani eza ba kombo na biso te. Tata Simon Kimbangu aza na religion azwango boyet na Bible on na Bible balabini na Jérémie 33 invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. On invoque Dieu. L'homme doit invoquer, prier les années. C'est archi faux. Tout ça pourquoi? Pour nako tellement ba boycottaki déjà ba déconnecter déjà l'homme noir la ancêtre naïe. Alors ba mon l'homme noir aza être moko lingi ko banga. L'homme noir, les problèmes avec nous c'est ça. Nous avons trop peur. Do banga. Et l'homme noir, nous surtout Mundela lobby. Yango ande l'homme noir. Il faut ça là parce que Mundela lobby. Or ce n'est pas ça. C'est plutôt zonga. Na ces jeunes abisso, il y a papa Simo Kimbangu. Banel bakangaki. Et ça guerre moko et banda lelote. C'est la guerre des dieux. Nous surtout vivons que ça guerre des dieux. Et des qui a dit que Jésus-Christ était blanc? Alain Rasmi. Il est noir. Jésus-Christ noir. Ben oui. Non, nous avons une capacité, intelligence, à réfléchir. Ok? Na biso nde tozabwe. Na ba papa na biso na banani. Na nanga lo bakino. Na yebi histoire ya Afrique, na yebi histoire ya ancêtre. To yebi angote ba déconnecta biso. Mais so ok beta histoire ya nini ya David Livingstone, le cas Tozana, Diego Cao, c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. C'est archi faux, mon frère. Yendongo Yebu, Otalangai, Ngam na olakso toilette, pas ses alliés, tenu l'aksangata toilette na binuango. As-tu dit le vrai messager nae? As-tu dit moi nae? Tata Simo Kimbangu. Afungo la mémoire, il y a l'homme noir. Parce que l'homme noir avait tout perdu. L'homme noir a perdu la spiritualité naïe depuis l'époque du royaume Congo. Dieu est noir. L'homme noir. Mais pourquoi est-ce que tout a commencé en Afrique? L'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Tout est écrit. Tu vois, le rêve que Mundela a ça les années. A ça Internet. A ça mobile Internet. Na Internet. A ça les livres. A vu ba secret africain a tia ngona carte ba livre sur Internet. Mutu mwindu sur Internet surtout congolais. Soit à côté na ba débat ya ba musique ya ofinga. Soit à côté à kene ko tala ba film pornographique. Soit à côté à kene ko tala ba série. Soit à côté à kene ko tala makambo ezanga tina. Ici là, il y a tout. C'est ça la cause. Moi j'ai commencé d'avoir de vision na 2014. Dans nos vision au muto mukila rozwate. Ouais, na robeta ba. Neti ce sont des visions ba grand homme de James Nessa bango balubi ba ja ba vision ba ko betela ngo ba touté parce que de personnes au bazan la spiritualité au bazan la spiritualité ba oye ba ozali alors et comme bitumbe pas non il y a bando tout musu beta ngo te mais na betela à l'époque dans ensemble une église med ba comme sou mutu mwindu complexe na degré moko ya jeté tozala kana ba manote ba chaîne esclave physique et longue
batika biso na mama na esclavagisme ndenge moko ya spiritualité mentale. Jésus-Christ est Dieu, c'est lui le Dieu. Oui, Jésus-Christ a existé, c'est vrai. Mais ndongo zabu nono so bazu ba créer nono mususu sa photocopie ba comme si au pembe ba changer au combo les asso yote. Pour soi mundu c'est la divinité. Pour soi mundele c'est le diable. Alors mundela c'est ndenge abali sungo kaka bout. Maman Bodi, au téléphone sur le cola tabané que c'est savant. Somba crédit na FPSA na yo, benga ye. C'est un bon FPSA te. Kono parti da FPSA si akanga ke na yo. No bengende. On sale la déjà FPSA. Soit rallonge. Rallonge. Eh oui, solde insuffisant, pas de panique. Désormais, avec M-Pesa Rallonge, obtenez l'argent qui vous manque pour fidéliser votre transaction d'envoi d'argent, achat crédit, forfait, paiement facture ou réabonnement des chaînes câblées. Offre remboursable au prochain dépôt M-Pesa. Avec M-Pesa Rallonge, aussi ça. Maman, tina kutoya ezate, tina mona M-Pesa. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom. Solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique lavage auto pe entretien mituka ezwi bongo solution awa na pine korpa epa ya vie korpa mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser masolo botala bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact na idéologie bazo bete yango mai partout de façon que engenga ekoma propre awa ata mutuka na yo epalolamaki couleur elongwe ndimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka ekozokela couleur na yango ya usine kaka ndenge osombaka yango epa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa epa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete ya mituka balavage ya mituka kosokola chassis moteur baaspirateur na bagravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine corpa epuis tosala so bapneumatique na système ya mikili tosaka bapine na machine na bademonte pine epuis toboma bapine na bameshe bameshe elingi nati sete mbamo tolongo sete totie meshe na ndenge système ya mikili bana poto bayebi biso na maboko te wana bakoda balabala biso c'est pas comme ça mais tosaka na bademonte pine la machine à pine za kuna ba démonte pine et go démonter pine go monter pine j'ai trouvé baté je ça na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki dizana Kinshasa boende zalaka keyo non. Mbote balandi nyonso ya avis du public na pesi bino mbote ngai wa bino nono ami les 08 autrement dit les réals vraiment lelo toye ndenka katozalaka ndenka tolobaka ndenka kezalaka kobetela bino masolo ya moto oyo batu ba négligea moto oyo Afrique est négligea moto oyo Afrique est pesa mo Congo azanani Papa Simon Kimbangu. Alors, lelo,
Nayambi un invité oh peut-être na média boye bien mingi mingi mais na représenter na noté avant qu'il n'appelle sa patron oh ya pesinga chance ya koleka sous les bosso ya ba itando ikena bino mobali ya mandefu ya pembe il s'appelle Didier Masuki le boss na pesi mbote mobali ya bato ya mama Anita Lelo super na pesi mama Anita mbote vraiment mama Bijou Nsiangani mona ya Koreki ya Tongo na pesi mbote pourquoi pas na famille Kongolo kuna na badadingi cité wapi na moni mama Ngamba na pesi mbote mama Divine Kongolo na pesi mbote pourquoi pas na Yaya Liboso Jordan Kongolo na pesi mbote Isaac Mumbenza na pesi mbote pourquoi pas na ya Emma Tataya pesa mbondo na pesi mbote Azoi na pesi mbote vraiment na leki na partenaire na biso ba bazali ko soutenir biso na chaîne na biso et puis na émission na biso tango ya Kimbangu na pesi bino nyoso mbote bisika wapi bozwami a commencer par Rive Kono na pesi mbote et pourquoi pas na papa Doris na Genève papa Doris na Genève motema ya batu ya mama Natacha na pesi mbote mama Bebron na pesi mbote ma Bebron kuna na France na pesi mbote pourquoi pas papa Gires na pesi mbote na France bisika ozwami papa Elka Antonio na mama Adeline kuna na Suisse na pesi bino mbote maître Raf Botela na pesi mbote et pourquoi pas na Bazala cosmétique na Paris toujours batango nyonso mutu nyonso aza na problème ya teint koke musika te Bazala cosmétique ezali wana po na bino Mami Lelo na Luanda na pesi yo mbote et pourquoi pas na pasteur Samuel Omadi na pesi bino mbote et papa na ngai ya bolingo ah mon papa na pesi yo vraiment mbote ebele bisiko wapi ozami kuna na Suisse papa Sunda Alfonso na pesi yo mbote mon réalisateur Remedi Kiazaya Woko Montréal mwana muke na misapi ya talo na pesi yo mbote pourquoi pas à ma famille biologique famille Amile Mobimba na pesi mbote à commençant par mon petit frère propre Eric Amile le réalisateur Bibiane Amile et Myriam Amile Stevie mwana suka obabi mwana suka la cadette yewana et pourquoi pas à la très chère na pemi pour comboniza kilo makasi Deborah Maïka ya ba Deborah mama na bango na pesi yo mbote pourquoi pas na Bénédicte Mawete mama ya bana mibale moi si ya bato ya papa fils na pesi yo mbote Remedi Sokoza même langage na ngai vraiment tozo yamba invité na biso na pesi yo mbote papa Gloria Happy Bisam Hata Hanabi waniza na Malachim eza rabte te Malachim eza la langue de Céleste vraie langue ya ba Céleste vraie langue de Dieu eza te oba memela biso o baba non Gloria Bisam Hata Hanabi et là qu'ici que les divins qui t'accompagnent soient le bienvenu et que la paix et la lumière de l'amour inconditionnel nous soient tous accordés. Et là qu'ici bongo. Ah ouais. Bon en fait ngai na yo kaka lelo mais elo quand même biso awa epai na yo biso tozo betali solo tozo na poso to ebisa mokili Kimbangu azali nani est-ce que yo pe pour na yo ki ya ba habila iso ki nini bon en fait na yebi yango te la langue de Céleste Malachim l'église nini wana ozana région il faut d'abord savoir une chose l'homme noir aza muta religion te l'homme noir est spirituel. Comment? L'homme noir est spirituel. Bako qu'on a vu sur bazana religion. Tata Simo Kimbangu. Azana religion. Azwango bouet. Ba religion est par les systèmes. Pour na koluka ko esclavagiser mutu. Premièrement, les gens disent je vais à l'église pour prier. L'homme noir ne prie pas. L'homme noir invoque.
L'homme noir médite. Voilà pourquoi ceux qui ont lu la Bible, on a la Bible balabine. La Jérémie 33. Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. On invoque Dieu. L'homme doit invoquer, prier Zanine. Ah bah déjà prier. Ezako. Kobondela. Kobondela Zanine. Kolela. Ko supplier. Prier ça ko supplier. Maintenant on va poser une question moko. L'habitude que nous a journaliste. Bon, on a posé une question. Yote, on a posé bateau bazolanda biso. Ndenge biso surtout to botama na mokili. Papa o babota biso na mokili. Babota biso na mawa to babota biso na bon vouloir na bango. Est-ce que papa babota biso na grâce? Na le bagino na zo grâce le ko na bota me papa na ngato papa na botinga na grâce. Non, papa la maman na plaisir na bango na bon vouloir na bango ndenga na ye. So nga pona senga eloko et pas papa langa. Il faudra supplier papa. Non, supplier papa te. Nakoya papa na besoin eloko boy. Ce papa mon apesa nga apesi. Papa, papa tikinga ponini. Papa, non pourquoi? Quand on parle de Dieu, de comme mutu na prière et comme misa mutu système akolela. Na kolela. Supplication donc ozolela la mutu o yazana ba sentiment. Ben totanga na Bible, excusez vraiment landion sur la vie du public. Na bi ke botenaka biso un peu rigueur, mais tango question yé et senga faut ko poser. Totanga na Bible David lela liboso nzambe tango akomaki na mwa obstacle et comme la ki Daniel obstacle comme la ki lela ke pa nzambe. David alela pa nzambe. Mais psaume eza cantique ya David. David alela pa nzambe bani. La Bible a dit psaume eza banzemba David. David a lile panzamba le ban. Oh Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Hein? Nzambe nangai bandi bayi nanga bayi mingi bazali ko temelanga mingi bazali ko loba pona ngali sungi pa na ezalité. Na ebi ozali nguba ko zingela ngai. Eza ko lelate. Eza ko lelate. Au solo là. En fait, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent nous avons deux voix. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le corps, tout ça, ils ont encore qu'enveloppe. C'est le contenu qui compte. Vraie prière, c'est à l'intérieur. Donc, je dirais que David abandonne qui solo là. Et non, il pleurait. Abandonne qui solo là. Les preuves années, Botoli, Abomisi, général Naé. Moi la liboso général wana ayobota David a sala prière à libum na 7 mais moi la kufaka moi la kufa sen alelaki ate mina tebiloko abandole moi ça tuni moi la kufa abi nzamba pesa ki nzamba jusqu'o ngala sana ba inolia omoni wana zaba ndenge ba terre na église na bino biso toza église te biso za sanctuaire de l'humanité. L'homme noir a une église, mais église est le système où mamé les biso pour na ko coincer sagesse na biso. L'église est celle comme où mamé li africain pour na ko déconnecter yena ba racine na. Qui sont nos racines? Ce sont nos ancêtres. Na biso nde tozabwe. Na ba papa na biso na banani. Na nanga lo bakino. Il y a une histoire en Afrique, il y a une histoire en ancêtre. Tu es bien noté, bah déconnecter biso. Mais ce que bêta histoire, il y a David Livingstone, le cas Tozana, Diego Cao, Bakosa biso que non celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. C'est archi faux mon frère. Yendongo yebu, yotalangai. Ngam na olak so toilette pas ses ali, tenu la sangata toilette na bino. C'est archi faux. Tout ça pourquoi pour nako tellement ba boycota qui déjà ba déconnecter déjà l'homme noir la ancêtre naï. Alors ba mon l'homme noir aza être moko lingi ko banga. L'homme noir les problèmes avec nous c'est ça. Nous avons trop peur. Do banga. Et l'homme noir nous surtout mundela lobby
yango wana nde l'homme noir il faut asala parce que mondele alobi. Or ce n'est pas ça. So tobi tozonga na séjour na biso ya papa Simon Kimbangu banel bakangaki ye. Excusez, bino pe bondimelaka papa Simon Kimbangu. En fait, mais c'est tout à fait normal. C'est l'envoyé de Dieu pour le peuple noir. Il faut qu'on dimaille. Il faut qu'on dimaille. Bon, babomaille pour année. C'est que les gens ne comprennent pas. Parce que quand l'homme blanc aye awa, aye bazote abiso Jésus-Christ, Nzambe a tindu le vrai messager naye. A tindu le vrai messager naye. A tindu mwana naye. Tata Simon Kimbangu a fungo la mémoire il y a l'homme noir. Parce que l'homme noir avait tout perdu. L'homme noir a perdu la spiritualité naye depuis na époque il y a royaume Congo. Comme Tangwana Diego Kao, David Livingstone, c'est là où l'homme noir a été déconnecté de l'ancêtre naye Sabiso. Alors il a fallu Zambé, il a fallu Atinda Mwana naye envoyer naye papa Simon Kimbangu. Il y a un vrai messager qui est là. C'est vrai messager au fond la conscience, pas conscience physique, mais conscience spirituelle. Il y a l'homme noir. L'homme noir a commis yeba au azali. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser kaka noir ba kanga ba bomai. Donc voilà pourquoi. Et ça kaka noir ya biso munde la personne kaka ordre. Ba noir ba kangié ba zu ba kangié ba livrer pa mindele. Oti ko beta masolo awa ya papa Simon Kimbangu. Bon, si c'est vrai papa Simon Kimbangu a été qui vraiment sango ya Nzambe, sango ya Jésus-Christ et là on y est que ba mindele ba kangaye. Parce que bino la spiritualité noun ezali l'eau primordiale. Oui. L'eau primordiale, l'eau l'abyssale. Papa Simon Kimbangu, c'est un envoyé pour le noir, pour le Kama, parce que l'Afrique est comme on dit la paix ça. Voyez comme l'Afrique est Kama, Kamite. Nous sommes des Kamites. Kama. Ce mouvement Kama Bakamit, c'est le vrai nom de l'Afrique. Azaki envoyé à Afrique. Mindele bazoté à Jésus. Yé pas yé. Ceux qui azoté à Jésus. Mindele babome point. Et là on dit au mundele orlandele pas motomoindo. Parce que mundele azo ba motomoindo azaniama. Na opé saison ben tout ça l'émission. Ce qui n'y a mambo à zolikane kuna lika kwa zolikane kuna est-ce que tu l'as dalika kwa na tout bomeka non dans ceux qui balantolani c'est qui lika kwa na zana vérité moko be photo bomai parce que ils nous traitent de singes, l'homme noir, nègre. Tu comprends? Mais ceux qui bami qui nos photos landé to bomai peut utiliser kaka noir. C'est parce que babi qui non vérité moko zawana makasi koleka o biso tozo ye bien mais tozo bomba ce toti qui est un danger pour la humanité. Danger pour l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est un danger pour l'Afrique. Arme moko ce que beti c'est l'Afrique, c'est toute l'Afrique qui est aux la réveiller. Alors batel babi parce que que l'Africain a un vrai Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a bombe moko bosso to tikango ya compte à bord ce qui explosé za maman na Armageddon. Ce qui to tiki on la musa l'humanité africaine comme yeba nengazan. Oyazali alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer. Est-ce que Ezalaki jalousie par rapport que Jésus-Christ Ezalaki blanc et puis Kimbangu noir? Maintenant, moi, Christ a jalousie. Ouais. Essayons un peu de parler sur cela. En fait, Ezali comme jalousie. Ezali guerre moko et banda lelote. C'est la guerre des dieux. Nous sommes vivants que la guerre des dieux. Et qui a dit que Jésus-Christ était blanc? Alain Rasni. Il est noir. Jésus-Christ noir. Ben oui. Non, nous avons une capacité
intelligence, il y a réfléchir. Ok? Les Bibles de Bible le Bénin. Et le Bi, Marie Azaki éthiopienne. Éthiopienne, c'est en Afrique. Vous comprenez? Donc, Marie Azaki éthiopienne. Et le Bi Marie abota na Saint-Esprit. Ils ont Joseph te ba sanction jotote. Ce que Joseph Azaki peut-être mundele. Et que Marie Azaki africaine ba sanction jotote pour babota mwana. Kandenge ba koma na Bible que Marie Azaki mamolimo santo. Moi si az africaine aboti mwana a sanction jotote na mutute. Mwana bimara sine. Abima mundele aussi longtemps sanction jotote na mundele te. Abimara c'est maman na. Et je suis en train de me dire que peut-être Éthiopie à un moment où je suis en train de me dire que Éthiopie à un moment où les Éthiopiennes étaient vraiment de race noire, la race de divinité. La race de divinité. Bah mais oui. Dieu est noir. L'homme noir. Mais pourquoi est-ce que tout a commencé en Afrique? L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout est écrit. Tu vois, le rêve que Mundel a ça les années. A ça Internet. A ça mobile Internet. Na Internet. A ça les livres. A vu les secrets africains. A ça on a quatre livres sur Internet. Mutumundu sur Internet, surtout congolais. Soit à côté na yena débat ya musique ya finga. Soit à côté, à qui nous côté la film pornographique, soit à côté, à qui nous côté la série, soit à côté, à qui nous côté la makamuzangatina. Or ici là, il y a tout. Dans le bas qui a le malachim, la langue de céleste. Betaka na Google, la langue de céleste, comment le malachim, au monde a éco bima. J'étais chrétien, je suis né chrétien. Église née. Mobi? L'église née. Église de réveil. Papa Boutinga, mon père que je salais. Papa Gilbert Agnali, Massimbo Agnali, c'est un pasteur. Moi, je œuvrais dans l'église de mon père pendant une année. Est-ce que c'est qui de vrai? Obi? De vrai. Ouais, c'était de vrai. C'était de vrai. Mais seulement, je sentais quelque chose. Il y avait du flou. Comment ça? Yo, ça, diable de l'avance de vrai. Il y avait voilà, du flou, comment? Il y avait du flou. Je me sentais que j'étais malgré ce que je faisais. J'étais bloqué quelque part. C'est ça la cause. Moi, j'ai commencé d'avoir de vision en 2014. Dans nos visions, au mouton, moukila rose. Oui, la robe est ce sont des visions. Grand homme de Dieu, j'ai vision parce que de personnes au bazar la spiritualité, au bazar la spiritualité. Alors et comme habitumé pas non il y a d'autres musu babeta ngote mais na bête là à l'époque nous ensemble une église mède vision oyo il y a mystique yo côté monde en magie et pourtant na bata ma magie. Alors là comprendre que non, les pasteurs sont limités. Je commençais de me dire si réellement les chrétiens ce sont les enfants de Dieu. Bon, il faut avoir beaucoup plus de connaissances et de spiritualité que le magicien. Maintenant, les magiciens ont la connaissance que les gars. C'est par là. Na bandi. Babi tumba eye. Na comprendre. Na comme kolande là. Pasteur mususu. Pasteur ceux qui ba kena ba sali théologie. Baza ba magicien. Pourquoi? Elle andeli dans ce qui est la première théologie, ce comme le niveau sous la théologie ba bisao depuis botamana ono surtout tangaka sur Jésus-Christ, yeba que ils a fausseté. Ils ont debo.
Je commençais de me chercher. Je commençais de découvrir. Ngai komaki so na lali na prié tant malgré tout j'étais encore chrétien. Ensemble à 14h. Dans ce système 12h 14h. Na lali so na prié na méditer. Na méditer et na la boue. Kola la tête que no pongi. Osaka no chofandi bu omi bosani. Ah bah Alexandre secret mai pourquoi est-ce que mai est puissant? Oh. Bah oui. Na tout nango apôtre moko boue. Aibite na ebiso yango lobi. Abi omoni likambo o lobi. So exemple Nzambe ye moko te mutabiso yango azate. Omoni. Alors je na komi ko comprendre pour un peu sportif. Et ça na ba combat beaucoup tapena combat na ça la premièrement la champion du Congo na karaté Kyokushin en 2016. Kyokushin c'est le karaté le plus puissant. Ça la karaté Kyokushin, kickboxing, Muay Thai, na MMA. Et ça na combat, na mata combat, na lobby. La moun wana ça ba sebani nga se madika Jésus Christ pesanga makasi. Na mata beno bunda bien tem so pena pola. Mais sur la matière n'a pas pardonne-moi la force. Non, ma table n'a pas été jeté. Mais comment Jésus-Christ, il y a laissé chasser démon au nom de Jésus. Comment il y a père, puis ça m'a cassé et puis Jésus-Christ est invité. C'est par là maintenant qu'on a commencé à makambo mususu. Nanga moko na comme son ensemble la semaine benga na le Saint-Esprit qui est dans le Jésus-Christ. Je sentais qu'ils allaient comme moko étiquette. Je suis chrétien mais je sentais ça. Est-ce que mutu pa ko sambela lobi papa Simo Kimbangu? Obi? Mutu ko sambela lobi papa Simo Kimbangu sunganga na likambo na osala. Mais c'est possible, les qui ont envoyé, c'est possible. Ngana lota quand d'autres na lota na pumbu na kitina est, na guerre na est. Ba le rebelle baza ko attaquer population. Na mon vision. Na lobi na kombo ya Nzamba Simbo Kimbangu basoda nyonso tu bakwe ya bako bakoi bakao dans la vision na sala tour ya Congo na kiti na Nzamba moko boy ezaki sec et kaukaki na bila koma Nzamba Simbo Kimbangu ba nzete oyo ba fleur oyo Nzamba oyo kauki et renaître à l'instant et renaître. La salle tour on a la combo, la bagarre la combo à Nzamba Simbo Kimbangu. C'est un envoyé de Dieu. Tout comme le père Naroloba, na combo ya Nzamba ya fils de l'homme, Messiah Makambwe et Salema. Et au Salema. Na profité na pesa Gloria Happy Bissam, Hata fils de l'homme Congo le message vivant. Anabi au Raïm. Bazo signaler biso que ngonga eza ko kende pourquoi bisa biso importance ya église catholique na Afrique, importance église protestante en Afrique. Est-ce que il y a qui peut vraiment pour na côté ya biso vrai message ya Nzambe ou il y a qui pour na contribuer biso quelque chose? En fait voilà maintenant c'est là la clé. Église catholique qui est nos moments. Tu sais le problème avec nous les noirs c'est quoi? Nous avons peur de connaître la vérité. Nous avons peur de franchir. Nous avons peur. Yarobunda. Il faut que l'homme noir a se révolter. Révolte, vous allez physiquement, mais révolte, il faut aller spirituellement parce que tu longo na niveau esclavagisme au bakanga bako kona biso ba chaîne to comme na niveau esclavagisme spirituel. Soto zongi na sima. Congo Kalezaka Nun. Et un royaume, le royaume Congo, composé de Congo Brazzaville, Congo Kinshasa Nabiso, Angola, l'Andepe Toyoka ni Gabon pas il passe dans la moine 4. Mundele Aye. Aye Koko ta l'unité. On avait le roi Congo, na moi snena bananemi balé. Bazak ba to fandi sama kibiso surtout la culture ya ba koko na biso ya ba ancêtre na biso. L'Afrique le berceau de l'humanité. Donc c'est que Moutoya Yambo Salama en Afrique. Oh, mais bien sûr. Bien sûr. Mundelaye. Toyambi avec tout amour. L'homme noir, l'homme noir, la race de Dieu, la race de divinité.
aza mutu ya bolingo bayami mundele balaki setala royaume mundele afandi makambo ekomi bien mundele azongeli kuna ayebisi tala royaume eza boye union esali ya bien baye mundele bandi ko-intoxiquer le roi Congo akoma chrétien bilo na bino wana eza boye eza soloka eza boye le roi Congo akomi chrétien babaptisé ye bana ne mibale na mwasi na ye atelemi alobi royaume mape faut komba ba chrétien ekomi pe bongo oh boye la biso ba fétiche na bino biloko na bino oyo nous sommes des africains boye la biso ba biloko la bino oyo eza na puissance africaine na bino bayi biloko bapesi bango o eza kindoki eza nini bu mundela faraza tumbango tu mundela zwanga tunungo wa na mboka na bango jeu de preuve ba video eza ana pesa wango oyoka ayebi ke bango bayebi le vrai Dieu boko sa bango et comme papa bâtissez relation moko a bien roi Congo lobi non boye bisa so zongbo sa roi na bino atindela biso pe ba ingénieur ba former biso nini bu ba ke roi lobi so to na tinda ba ingénieur roi na bango na mindele so ya empereur na bango roi na bango bino bo pesa biso nini oh to pesa bino nini parce que bino déjà eboyaka na tout amour to yambaka bino bien assure bano za ba diamant bano za ba or ofele ote bo pesa biso ba esclave ba esclave. Comment ça? Débat, organise savoir roi Congo bi savoir na pesa autant des esclaves. OK. Batindi batuba ya kotonga église catholique. Batu batinda ki église catholique yana c'était des soldats. Barab baye. Bakomi ko esclavagiser batu en désordre. Ba on dit mi sabatu que christianisme na casse. Soko boy ba bomio ba bato les richesses na union surtout ayo ba komi ko kanga en désordre de côté roi Congo tela bino to kana ki boyete alingi a revendiquer ba pesa ki so kinde to comme so ba 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 bo même so ba no a ki na kutana na roi na bango ba mindele kuna po ba solo la boye ba zo ba boka na océan sangwe côté bana azana bana mibale na mwasi mona moko a se révolter mais non il faut azongela bakoko trop tard bino bozaki déjà arme na biso nyonso bopé suku na bobunda na nini ka ba mondo balobaka bana terme ya diviser pour mieux régner donc mondele soka ilo bible yiba na sima bible azulu kandelo ko mususu bazu bate yaya o ba intoxiqué o ba ko mobunda na o mususu wana homme sous ça une armée te bango mindela simane minduki tout ba gagner azui armée nsuba baka ndona kufa msuba baka akima zamba tilelo na armée étant que mutu africain mais le comité voilà ba changer ba combo il y a une chose et ça les maka tu sais ngane laza awa comme on ngezali asimbo masimbo na création il y a un premier asimbo masimbo ba ancêtre ngazala. Donc, spirituellement, il faut faire très attention. L'homme noir, c'est un dieu. Ce babengi a simbo ma simbo dans le monde d'ancêtre. A simbo ma simbo azali. Ou ba simbo balamoki. Tu comprends? Alors, mon labi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour que casser nous connexion wana. Il faut toper ça bouton comme ba Charlie, ba Gelor, ba Philippe, ba Philistin, ba Blandine, banane. Et ça ba combo na bisote. Omoni alors moi na comme roi elle nga revendiquer ba seni ba bomi ba zuno amsoso ba tie c'est là place le christianisme et continue na mboka na biso et place tout en sacrifiant nos ancêtres en esclavagisant nos ancêtres ba bomi ba koko na biso ba bomi ba noko na biso ba bomi ba ndeko na biso makile so pai na Congo nzambe nini akoya na mbeli na munduki soko ndiminga te na obumayo c'est que yango ezaki combat ou lutte ya mama ndona ki pa vita ezaki combat mama ki pa vite ata yumo nani bino boza na nzambe mutu parce que kaka azos asangisi bandogone bayindo abetela bango lisolo histoire ya l'histoire ya banoir bino bozu botumbi na mwana na Mkongo. Est-ce que c'est normal ça? Vous avez peur de quoi? Et l'homme noir africain
Congolais ne comprend pas cela. Congolais, il y a une histoire moko boye. Falsifié. Et premièrement, il faudrait savoir d'où vient la Bible. D'où vient la Bible? Les lots, heureusement, il y a quand même des ciblons. Chercheurs, il y a mindele MT mamalam, bazo comprendre. Bazo mi sa vérité. Bible, bazunga. Bazunga en Égypte. Babi, les 10 commandements de Moïse. Les 10 commandements de Moïse, il y a le Kouta. Ils ont les 10 commandements. Ils ont les 10 commandements. Bazongo na Égypte. Bazon na Égypte. Les 42 lois de Mahat. Bazongo na Égypte. Baturé yango. Le monde la vie a changé histoire na biso africain comme son histoire na yé. Pour ce mundo. C'est la divinité. Pour soi mundele, c'est le diable. Alors mundela c'est ndenge. Abali sungo kaka boyet. Mutu mundo kaza mundu, atie diable, ya komi poso yanen mundele. Nzambe. Oh banzambe zande biso. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. L'esprit des eaux mouvait sur les eaux. Place mo batia ce qui l'abîme le noir. Na butu. Univers à couleur noir. Munde la sali ke mutu mundu ayi na couleur na ya mundu batebile ba mocha ba choko. Ba muluka ba formule. Ba ko miya kuluka choko ya ko babengo nini? Ya o perfiser eux et to bo master moko na pemo en Afrique. Munde la tali ke non mutu mundu fo ami na mutu mundu akomo ayini zolo na mutu mundu akomo kende bako msezo be kwa mundele munde la salike munde la lobi yendongo zana bakoko na onyo soto na bazaye bandoki boya bakoko na onyo soto landa bakoko na ngai yo mutu bosani bakabolo na racine tu ne vas pas évoluer balobi ko invoquer ba on sait traiter ba besa le sumot. Mais dans la Bible, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit quoi? Dis-leur que je suis le Dieu de tes ancêtres. Dieu reconnaît les ancêtres. Coutume, c'est Dieu. Bible. Comme c'est vraiment cérémonie en Angleterre. Là, ce sont nos histoires. Au Kati Mutu, au Zuma Kilawana, au Sopina Esquelette. Il y a un ancêtre na bango azala roi ba bomba ngo balati sungo ba sopi ba katinani après fandi mais là c'est et ça ba pratique na biso a bango ba lo bezani biso so salingo a mutu muda bi asale kindoki ba komisu mutu mundu complexe na degré moko ya jeté tozala kana ba manote ba chaîne esclave physique elongwe batika biso na mama na esclavagisme ndenge moko ya spiritualité mentale. Jésus-Christ est Dieu, c'est lui le Dieu. Oui, Jésus-Christ a existé, c'est vrai. Mais ndongo zabu nono so bazu ba créer nono mususu sa photocopie ba comme si au pembe ba changer au combo les asso yote. Donc on a quoi affirmer que Jésus-Christ était noir. Jésus-Christ était noir. Le vrai nom c'était Sanada en Égypte. N'appelle ça sous exemple mort. Naza Congolais la Kinshasa. Congo ya ngambo ikangami na Kinshasa na Gabon. Bitumba soke bimi kuna. Na okima web. So za Brazzaville. Okima na Kinshasa? Okima Kinshasa pan. Pona kim na Gabon te. Parce que Kinshasa c'est mboka na ngai. Si réellement vrai ndenge balobaka. De batia na Bible que Jésus est roi Hérode comme bana Marie na Joseph bazongaka na Égypte na Égypte bakima na Égypte po ani c'est babi que origine bango eza na Égypte wana ndenge Bible koma Marie ne prouve que c'est vrai. Bandeko j'espère que tant de ezopesa so mwa mobulu makambo eze belé resolo na asim masimbo vraiment to découvrir makambo belé ensemble na bino to zonga lisusu mais na ko tuna question moko et pas ya papa Asim
mpona kokende kosukisa nini okanisaka na message ya papa Simon Kimbangu oyo alobaki le 10 septembre un certain samedi le 10 septembre na Mbanza Sanda mundele akokoma mwindu akokoma mundele. D'abord, en réalité, faut déjà le dire, faut le savoir. Depuis la création, depuis l'Égypte, c'est en Afrique. Ils étaient des Égyptiens, le Mundela, Abuka, Bazolo, Yaba, Pharaon. L'Égypte, c'était le noir. Les pharaons étaient des noirs. L'Égypte, c'est la grande puissance, il y a un monde. Donc, déjà, en Égypte, tu as déjà Mundele. Mundele, il a boycotté Makambo. Donc, il faut récupérer des places dans Bisso. Or, Mundele a l'ingate parce que si l'homme noir se connaît, Mundele a quitté assez. Nous surtout et salé pas Mundele et Ota'a. Tout sans l'Afrique Mundele a coexisté. Parce que monde eloko Mundele a zobanga ngoa. L'Africain c'est un dieu. Papa Simon Kimbangu. Alors Bongo, que l'Africain c'est un dieu. Alors un jour, il y aura révolte spirituelle, indépendance spirituelle au fils de l'homme Congo, le messager vivant, le Messiah. L'indépendance spirituelle, il y a l'homme noir. Mais les gens ne comprennent pas cela. Tu sais, pour Obi, nous avons combien d'ingénieurs? Nous avons combien de licenciés? Nous avons combien de informatique? Téléphone, même téléphone va créer. Bon, mais pourquoi? Oui, pourquoi? Je vais te dire une chose. Nous avons la sagesse, l'intelligence. Bon, c'est ça. Il faut la connecter. Bon, c'est formé parce que nos ancêtres ont vécu avec des dieux. Nos ancêtres banzambe bakitaka. Banzambe bakitaka. Oh le Mundela Lobakeno qui a celui qui a créé la mathématique c'est Pythagore. C'est faux. Mathématiques est en Égypte, chez nous en Afrique. Bakoko na bango à l'époque ba grec, ba ye ba tanga en Égypte. Bazo mathématiques, bazo ni ba panziango, Mundela balusiango oh c'est Pythagore. Ce n'est pas Pythagore. Il y a des génies de l'intelligence. Il faut tous la connecter na bango pour tout banako créer. Une fois dans l'anda, papa Masambukidi, à l'obi, il faut que créer système ou tout ça, c'est une université à sa master. En réalité, c'est quoi les masters? Luka Bakongolo Bakina Bakenda Poto Basala master. Et là on y va créer et l'autre master ezali chaque domaine eza relié na génie na spiritualité na on a génie nango na esprit wana oyaka wana ba connecter na génie wana okomi ko créer ba congolais ba se ba licencié ba kenda banine basala nini rien obeta tout le qui wana za licencié tu es licencié t'as fait quoi tu es licencié yanine tu n'as fait que recopier. Tu n'as fait que... Il est très intelligent. Oui, il est très intelligent. Il y a Mouzoba Bololé. Tu n'as fait que recopier sottise nyon surtout Mundele Akoma. Donc, il y a un début surtout. Teho. Totang. Mundele na âge na... Aota la bana na ende tu petit na ngai Dali Gengombe. L'homme fort quoi. Hein? L'homme à la couleur de la divinité, la couleur noire. Mon petit Dali Gengombe. Na ba âge na bande bazana Mundele la sabord des gens dengo sa voiture dengo sa l'avion. Na poto wa biso awa to san to recopier kando ba ndenge depo banda ba sali biso to bongisi ko bongisa ku tuté te recopier ka biso to na retard wa tikele biso système bino bando temps aka makambo o biso to komi mais bango na bana na bana ba agent na ba sala ba avion wana mwana 6 ans ba l'accès des gens ngo sa téléphone am sur téléphone mwana 6 ans to mwana 5 ans ya Chine mutasala ngo. Tu vois la différence? Merci vraiment. Réalisation signalé Bisso vraiment que il est temps. Beau comprendre Bisso faute il y a matériel, faute ça carte donc ce qui batu ya motema malamu bazali bato yo bazana pour ça soutenir émission au Ekende Liboso tango ya Kimbangu. Vraiment tout ça pour ça il y a babiloko oyo et ça ko service un technique pourquoi pas émission ils va 1h30 2h donc masolo ya boye il faut kokutango kaka na tango ya Kimbangu parce que il est temps
tobeta lisolo ya Kimbangu. Il est temps Kimbangu amonana na mokili mobimba baba que nzambe ya Kimbangu, nzambe Kimbangu asali makambu ya minene et makambu na ye o alobaki ekoleka te. Papa sim nabite to comme na suka derrière mon ayo. Ouais, bon dengo lobby, il est temps ba to ba reconnaître nzambe ya papa Kimbangu. Il avait la connaissance de la vraie connaissance à expliquer Batou, c'est qui l'homme noir, Batou, va comprendre. Mais Nzamba Tindi de Soussou, Tozanaï Awazali, le fils de l'homme Congo, Messiah, Azolo Bamakamu Batou, mon aventure. Donc, Anabi aux océans, aux aigles de terre nova, Anabi aux océans, Gloria Habibisam, Hata Hanabi, au Haïm. Donc, la peste Bambote Nangaï est belé. Et pas il y a champion Bobo te Gengombe wana champion. Donc au mona batunde tiba. Oui batumsu te négligeaka. Au mona ndeti là c'est mon frère. Hein? Champion Bobo te Gengombe. Au mona c'est un jeune azana initiative. Parce que toute intelligence vient de quelque part. Monsieur bazana l'intelligence au yiba. Mais hier, à une intelligence liée à la spiritualité. Nous avons bureau à Asbel. Je suis jeune, je suis moderne. Mais tu vas soutenir Bango. Boza Bambongo Belé, Bozul Kambakambo Sala. Venez! Le Congo, l'avenir du Congo, c'est. L'avenir du Congo, c'est la jeunesse. Ce sont les jeunes. Mais le Congo, Congolais, a tellement pas bon ça Congo. Mais bien sûr quand on est jeune de to télémat. To quand on m'appelle to quand mi 50 jeunes moto quand mi bon. Ani po au coach moni kuna toza mimosa. Toza na mimosa. Ba jeune to bandi bu. To zu musala pe salemi, ba jeune pe ba bon ici quartier. Jeune pas bon ici capitale. Jeune pas bon ici a bon ici pays. Mais bino sko boza bambongo belé bambongo na bosa lango nini boza la kaka se komi ba élection ba député après ba yeba komo kosa batna bambongo. Non, il faut avoir les soucis, il y a élévation. Il y a Congo. Papa Simo Kimbanga bi l'homme noir a komaka mundele. Ce que bino boza la profession kasi le Congo e ko se changer kaka yango moko. Non, mutu fa telema. O telema ndenge nini. Ba boza bambongo belé botika na o bana papa na 50 champagne, nini. Non. Asbel Ango. Je suis jeune, je suis moderne. Yaka. N'appelle ça numéro. Oui, beaucoup de temps là, papa, maître Bob, cool, c'est un jeune, a une initiative. Et belle, baro bazan bon, mais ba initiative. Il est temps pour que l'homme noir aille ba oazali. Toti ka ba distraction. L'homme noir, connais-toi qui tu es. Réalisation aussi, il est toujours c'est ça. Donc numéro voilà. Comme ça. En fait, numéro il y a Asbel, numéro il y a bureau bien numéro il y a Bino après on va rejoindre Asbel. na ope s'appelle numéro nangai. Après bazu Asbel, soit na pe s'appelle numéro ya maître Bob Yemo, peut-être Dali Gengombe, l'homme à la peau, à la couleur des divins. Des divins, hein, couleur mundu, couleur à divinité. Petit Dali Gengombe, à Soumani. Personne numéro à maître Bob. 0 plus 243 90 60 160 90. Donc c'est ça. Wana soki numéro wana zangate numéro ezali ya mon frère Bob Bobote Gengombe pour na Asbel na je suis jeune, je suis moderne. Ngamo pe na za na 4. Et ceux qui baza posa contacter pour na oyeba lisusu makambo ya spiritualité. Ceux qui batu ba contacter ngai. Bon ngamo pe na na école. Dans école, ceux qui écoutent Makamba Likolo, Haïm Bazali, Yemoko, le fils de l'homme Congo, le Messiah, le messager vivant, Azali, Hanabi, le numéro d'Anga Ezali, plus 243, 84, 40, 25, 269, Assim,
Asimaza artiste cinéaste, Asimaza scénariste, Aza acteur interprète, Aza sportif, une personne spirituelle. Voilà. Merci Toti Kolanda émission Nabiso Tango ya Kimbangu. Vraiment en tout cas to cité pour Nangonga. Ya mitema malamu baye oyo babi ko soutenir ba œuvre baye oyo babi ko soutenir mosala ya Nzambe ekende liboso. Vraiment émission oyo ezali vraiment na posa ya matériel parce que ti émission katanis parce que basignale biso carte elingi etonda. Alors to boy ki carte etonda brisque raison pour laquelle to carte émission. Prochainement to kozongela papa Asim pour na ko continuer na numéro oyo to bandi ya ko éveiller conscience ya peuple africain, pourquoi pas ko éveiller conscience ya peuple Congo ko yeba papa Simo Kimbangu azali nani nde na kosukisa mbote na ngai ba merci ebele na papa na ngai Didier Masuki, mon boss, mobali ya mandefu ya pembe, mobali ya batu ya maman super Anita Lelo, et pourquoi pas na papa Sunda Afonso, papa na pesi mbote ya ebele. Ndenge tolobaki bazala cosmétique na France, kuna na Paris, vraiment en tout cas, mutu nyonso na problème ya loposo. Monakaka bazala cosmétique. Mama Bebron, Mama Bebron, limbisa mama parce que combo na yo bro wana isala nga moi pasi na munoko vraiment na pesi bino ba mbote ba ye oyo ba sepela kana émission tango Kimbangu ndenge tolobi vraiment en tout cas bozala toujours connecté l'émission zo ya ebele. J'espère que la semaine prochaine tokoyamba équipe mobimba ya Jejeki et si kawa pi tokozala na bango tokobeta pe masolo vraiment en tout cas bokozala jamais déçu pona lelo tosuki awa Remedy Kiaza Montréal tomonani prochainement. Bye bye.